Breaking news, breaking news, breaking news. Basanga Congo. Et Panabino, Izali Bongo, Masolo et à Proverbe 30-30, le pasteur de la diaspora. Donc, Tozali Bongo, on dirait qu'il y a Sentinel TV, Lelo, samedi, Bozara Bongo, na rétro de la semaine. Rétro de la semaine, tout le monde lobby vendredi, tellement que, bah, tu as peu perdu, bah, Yoki Ndenge Basango Batombokaki. Et voyage, il y a les partenaires, les patriarches, les grands patriarches plutôt. Etienne Tshisekedi na Belgique, pe basango ba monique, ba to pe perdre ba oui que basango le 29 bazo voyager pour baya Genève, ba monika non voyage oyo à Bruxelles, na ndenge basango bazo ya ko na Bruxelles na Suisse, ils allaient logo mo ils se préparer. La communauté internationale va décider qui. Alors, bah, tu peux perdre bah, sali rapide, bah, yokani sur partage, il y a un ministère, et le moins à 46 ministères et commune à 53 ministères, majorité présidentielle bah, 23, tu éviter pour nanini rassemblement et 18 ministères. Bateau bah, sali 16 ans à pouvoir, il y a partage, sans partage. Bateau va créer crise oyo tozanango. Bateau va bomisi plus de 18 millions de Congolais. Bateau va ça va pays étranger pe ba mini ba mercenaires ba troupes étrangères na mboka bo pesi bango sous 23 ministères. To éviter pour na nini ba sango bazo se comporter boye. To éviter pour na ni rassemblement ezomi kitsati na niveau oyo bateau bazo compliquer bino. Mais bozo pesa bango sous 23 ministères. Tango bazalaki na tous les 67 ministères. Basali nango le côté, les ba comme na 23, ne ba sa na ngoni. Donc balobi rassemblement mususu o isinya ki ba corps. Il y a nini. Il y a quand il y a 11 ministères, pe ba mususu wana bazui 3 sociétés civiles bazui 2 ministères. De l'autre côté, na Kinshasa, Sami Badi Banga, Basimisi grand touche na Cameroun, à Katiye Pelouse na Se Makolo, à Bendi et Yokozuna, c'est-à-dire Makila, Robert Roy, na Jean-Lucien Mboussa, Bakende ko signé, Batiki Moko, et lui, on Badi Banga Bamoni Aza 100 points politiques, pe Azo posé le remonté, en plus, Azo pesé le remonté, plus Aza premier ministre Moko. Oyo azo contrôler ni ko maîtriser makamnyo surtout zo legana place ba wana parce que ba Rwandais ba tozo diriger ba télé même secrétaire moko wana o azane muto pe perdre pour apesa ke ba ordre et lobe kamusi biso les Rwandais Bitakwira alobiete bango bazo peser 10 fois plus que les rassemblements bolimbisi toza na malili makasi donc bon comprendre que tozo toussé Nzambe akobate la retrouver santé na madame. Ministre mais azo contribuer, azo contrôler le communauté, mais azo continuer ko tia mutu makasi ke bango ba ko démissionner té, nzo kazo baté que si ba lâcher parce que ba précieuse makasi et pona ko lakisa batu kazaki azana popularité alingaka ça la descendre na fief na ye na kananga. Batba yambe mingi azwa ben de foule pour balobi aza impopulaire a mayelete a bololé wana nyo surtout ba journaliste à Kinshasa batwa zolo bango na bato ba yebiye surtout Mike Mukebai na ndeko na biso mususu safu ba yebisi biso kaza vraiment li pavement oyo batia mateka donc aza vraiment fututu na mutu na ye na place ya raisonnement donc azaka collabo. Alors il fallait ça la descente na kananga parce que ba yambe mingi mais et salié que ba to ya kamuna sampu ba yoki ndengwana ba yi ko attaquer aéroport ya kananga moyen avion na ikité zate avion betayi demi-tour c'est-à-dire Sami Badi Banga ba bengani na fief na yemoko akimi ba to ya grand chef et kamuna sampu. Alors ezali mawa mingi. De l'autre côté na ba Congo ezali guerre civile te budu ya Congo
bato bakufi ebele dernièrement bato bauta kokufa na Kimpese eza nango ni guerre civile ni soulèvement populaire mais aventurier oyo yanganga ne mwana nsemi abomisi ba membre ya Buju Dia Congo po batelemeli ndenge alina comme ça prophétesse ya lisanga na bango wana deuxième femme na ye il semblerait alobi mwasi na yaza kitoko mingi te prophétesse a kitoko a prophétisaka alina comme ça ye mwasi na ye andako alors ye sorry lokola batelemeli ye asali emet et puis na yebite pourquoi Kabila zo continue toujours ko boma tango bino bozo discuter na Kinshasa sur ba poste bozo kabola na ba Congo kuna ne mwana nsemi azo bomisa ba disciple na ye likolo ya makangu na ye na est ya Congo ba Rwandais bazo kota kosakana te bazo ya kosanrole bazo ya koso ba carte d'électeur pe bazo boma toujours. Alors tu éviter pourquoi na Kinshasa bato bazaki diba pourquoi makambo bongo ezo sala mape bango bazo lobelo ko mongo te bazo welela ba poste na masango Congo to lobaki ete ne mwana nsemi ba telemele na muziki na bango comme alingaka bala prophétesse comme deuxième bureau ba telemeli yango abomisi bato donc ekamusi biso l'État normalement faut tirer maboko na ne mwana nsemi o azali bongo grand manipulateur c'est un sorcier sorry so talifas na ebo mona vraiment que azana milimo mabe il faut aller dans la délivrance lisusu ba combattant ya poto balobi lokwa Kabila azo senga 5 non pour apona moko akoma premier ministre alors ba aider ba saleli 5 non batindi pour ya pona moko kombo aliboso fo ya pona ezali Frank Diongo yami bale Diomi Ndongala yami sato Jean-Pierre Bemba yami ne général Faustin Munene yami tano Félix Tshisekedi bolimbisi Kabila azana posa bat pc 5 combo pour pona moko alors ba combattant ba préparer les 5 combo ya liboso Frank Diongo yami bale Diomi Ndongala yami sato Jean-Pierre Bemba yamine général Munene Faustin Munene yami tano Félix Tshisekedi soki aboyi ba 4 premiers azana choite ako ndima Félix Tshisekedi ba compagnie mingi bazana plus de 6 mois à 3 ans sans payer na Kinshasa bazana ba arriéré ba futa bangote ba bazo vivre na pasi na compte ya mbongo na kati ya compte ya l'état ba dollar ezate mbongo nyonso tout matata mponyo ayiba kenda nango mususu Kabila ayiba pesa ba ndeko na ye donc crise eza na Congo ya grave ko sakanate ndenge na bisabino ke na Congo vrai problème toza nango ezali Kabila so Kabila akei bokomona ne kimia ekokota Gabriel Mokia. En tout cas, nous avons fait conseil gratuit à Luka, un vrai pasteur à délivrer, mais ça passe dans Kinshasa, un pasteur baza ebélé, mais un vrai pasteur baza tanga. Tu évites ceux qui mutu oyo, Gabriel Mokia a besoin un vrai pasteur pour délivrer, pour ba Rwandais, ba sakani naye, ba simbisi, ba touche, ba tindie, asala ba vidéo, oyo, et sakani sinaye pe, un jour, Nicolas ba vidéo azo sala toko jijakaye, pe akomi ko finga batu moyete ko finga batu poto akomi lokola mbwa nyoka bakata mutu aza ko soa biswaswa bato ya est ya Congo ba Rwandais ba Ougandais ba Burundais ba salaka ba action to la mugara na tonto ki gome kui to la mugara na tonto ki ba M23 ba attaquer ba salaka ba vidéo te mais to moni ke ba congolais ya ba corrompu ba incivique ba aventurier bato bazwi mbongo bali ko distraire ba congolais na ba vidéo botala ba vidéo nyonso na ya ba soda na ya bato bazako lakisa to ba minuki na bato bakangisi bato ba photo na ba Facebook balobaki ete ba ko attaquer Congo ba obenga na Kabila mais to moni peuple a se soulevé 2 fois na 2015 pe na 2016 ata armée moko yaki ko accompagner peuple te alors
esengeli na bino boyeba ke bato nyonso bazosala bavideo ke bakokende libere Congo baza baaventurier. Peut-être bokosala vidéo neti biso bata front pour la libération du Congo tozosala enrôlement, mais soki ekomi makambo ya solo ya libérer Congo tokoloba bango susu na bavideo te. Bobanga na bino te, eza nango ma ya moto, eza ba distraction, eza baaventurier oyo bazoleka na TV, bazoleka pe bozokende bele koyoka bango, et pourtant baza na vision te, bayebi pe lo baosala te, bapesi bango kaka mbongo mpo badistraire bino. Toza awa bobakisanga mosapi oyo soki bato tout basali bavideo bake kolibere mboka, parce que ti lelo ça fait 1 mois tokoti na 2e mois banda Kabila glissaki toyoki ata lisasi moko te basoi disant bato basalaki bavideo babeti kuna. Alors babimi ebele sans vision, donc groupe ya rébellion tout ebimi na Kinshasa esekwi, Kabila sekwi, M23 ekufa, apesi Terminator Ningisana Mbongo a relancé Soussou ba ignoré pour epesa esquisse pour être ezala prétexte pour organiser l'élection en 2017. Ba faux pasteur nyonso basalaki réunion na bango en 2017, balobi ete na 2016, 2015, 2014 bazalaki beaucoup plus kobomisa mabala pe kozwa basi ya bato. Mais en 2017, bango bakoya kaka ko bomisa bandimi na bango, ko sacrifier bango, parce que bato surtout la formation comme au pesinga bato apesi biloko. Satan a isi bango soki bo pesinga bato ebele, bo kabi ba disciple na bino bandimi balandaka bino nga na pesi no bosui. Na pesi bino nyonso. Alors bino ba oyo bo kendaka na église dirigée par des satanistes, na église dirigée par des sorciers, et talibino parce que réunion basalaki ezali po ete ba sacrifier bandimi na bango. Alors biso awa tobeta kaka sonnette d'alarme, soko yoki biso malamu, soko yoki sote etalio. Mutu lokola tia tumba ba combattant France, s'il vous plaît, bo repasser biso ye lisusu, parce que mutu wana azanga soni, azali mutu moko incivique, bolumbu na ye batu tu ba mona mona ba vidéo, mais azo se permettre ko kumisa occupation pe ko salaka ba vidéo na buzoba. En tout cas, beaucoup a bien que azali envoûté, azali ba problème spirituel. Nga personnellement na lancé appel na mutunyo surtout à Zulanga et na copé ça est prime pour il faut tout délivrer. Tout ça qui na rétro de la semaine, les ali ba information il y a semaine mobimanenge les cas qui peut topé c'est le binongo na ndambo. Toloba qui était Mutamuntu Tshisekedi a voyagé qui azana Bruxelles, koya na Bruxelles pe basango ba menasaki bato pe perdre pour bazai ko faire ko faire traîner ces travaux. Alors basango ba baki que les 29 ezali dernier jour donc bazo ki na bango Suisse. Alors bata pe perdre les ba yoki que plan mo réseau salama pour être bale kan action ya kobengana Kabila ya ngomoni ba ye ko signer rapide. Pe lisusu awa tozo kebisa mende na gouvernement so Kabila parce que ba salaki message ko kebisa Trump ki akota makambo ya Congo te, mais tozo kebisa bino ke boko parataka mbango kala mingi te ngonga ngoyo bo yeba komi bongisa. Ezala mwana mwasi moko batineli nga kombo na ye na Kinshasa. Mwana mwasi wana kombo na ye na komaki yango awa Marie-Ange Mosebekwa, une femme corrompue, une Jézabel oyo azoko kotela Kabila ko kotela ba Rwandais pona ye aye barateke Kabila nde azali commandant en chef ya ba groupe nyonso armé oyo ezo déranger na Congo. Alors pona ye aye ba ngote tokosenga na Marie-Ange Mosebekwa ye na joka pardon joka te mena nani Lushima na makoloko tambola na Pacho Panda oyo aza un impudique oyo pe bakanga ye bolumbu na ba vidéo nyonso bazosala ya kokumisa Kabila basomba déjà bandaku na Kigali parce que
kala mingi te peuple a s'occuper na bango tolobaki lisusu ke lokola Tshisekedi a voyagé na Belgique et que basango bazokende Suisse bata PPRD ba welisi kuyoka na suba ministère mais ko kamwa balongoli ministère na 46 ba matisi onti na 53 ministères na wana majorité présidentielle ya ba collabo oyo ba kokai ko organiser l'élection te to kamwe ba pesi bango 23 postes pe to yebite pour nini rassemblement bazui 18 postes Kamere ou azali les grands stratèges ya ba Rwandais Burundais Sodane surtout à Robert Lapsue Massa ça reçoit prime makasi parce que Mutuana aza ennemi monnaie na Congo bien qu'à komi ko le kalokola yende mutu oyo azali sapeur pompier il y a 11 ministères pe tout le monde société civile ba pesa des ministères de l'autre côté Sami Balibanga ba simise grand touche ba Katie pelouse na makolo ba bendi makila yokozuma ba bendi Robert wana Jean-Lucien Moussa c'est-à-dire Bali bangaza sur le côté atikali coquille vide pe voyage na linga okende na kananga ezaki anele pour akimi ba adepte yakam mwina samp tomoni le muselekete national ne mona nsemi abomisi batu ya budu dia Congo nyonso wana kaka pour ba pekisie abala prophétesse ya musiki na bangote lokola deuxième bureau et tindikiye atombokisa batu pe lisusu tolobiete ba groupe ba rébellion surtout et sekui ba utaki même couper sa Rwanda honoré le Terminator vieille bou mbongo pour relancer ba ignorer to éviter ceux qui batu ba ko croire lisusu pe tolobiete na ngonga o na Kinshasa batu bazo welela ba poste ba ministère na ba Congo kuna nemona nsemi azo welela makango na e oyo alinya bala na est ba Rwandais ba envahir bazo so ba carte d'électeur en tout cas Premier ministre Sikaroko Teloka Liboso va stopper Seni parce que tout le monde qui est en Kenza, Marini, pasteur, on a surtout il y a des satanistes na Kinshasa, sali front commun, keko telema balobi nanga koyoko longwate, nanga oyo aza corrompu, nanga oyo azo tosa à la lettre oyo so criminel rwandais Kabila Ibsakaye, nanga oyo azo faire enrôler ba rwandais. Ba pasteur, ba soi-disant ba pasteur, il y a église de réveil, ba Patrice, ba Kankenza, ba Mutombo, ba Mukuna, ba Olangi, ba ngono surtout bande ya bescrope ba sataniste, ba franc-maçon, ba lobi ya longwate atikala atriché ka ba élection. Alors congolais, yo semble la église ba toana soko zu position te tango to sala état de droit, ba toana ba kokangama. Batobele ba yebisingai ke proverbe munoko na yo ezalaka nganga pona nini soki otangi kombo a mutu deux fois e indela kaye alors ngai naza mosai na nzambe nazaka jaloute natambolaka nakobanga batu na ko respecter batu na olinga batu soki natangi kombo no deux fois na solo na yo na peso conseil yo kite e ko indela ondengona okosambwa lokola kibola bola. Donc nangonga oyo les pikime à sambwe na niveau mo sakanate pour monde entier va comprendre que ça collabo. Et ça qui bon retour de la semaine avec Proverbe 30-30. Ah oui pas na biso na Sentinelle TV hier soir en colo. Breaking news retour de la semaine.